te sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Hallelujah. Mitema ya bato mitema ebikite. Hallelujah. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisa mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya bakristo ikisa mitema bayenge bene ikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite. Allo je peux savoir ce que Outaki n'a quitté Masanga inconsciente et tu rentres, tu dors et je ne sais pas d'où vient ma femme. Est-ce que je peux le savoir? Je peux le savoir? Oza komi mona nani ndak oyo. Oza komi mona nani. Quand moi j'avais de l'argent, oza seulement mo sala oyo. Tu vois comment les gracieux bien pas signé salaka. Oza mona ngo. Oza mona ngo. Tu te promènes pour moi auquel autant mon ami bal na yo et tu reviens de ma maison très ivre et moi je vais te tolérer comme ça. Tu penses à ça. Moi je vais te tolérer. Darling, je ne supporte pas ça. Moi je ne d'abord là-bas. Pousse-toi. Guy. Je pense que la loi est au Kenya. Et lobby boy. Ce que vous la loi est lobby boy. Moutuna mutu a mis contrôlé. Moutuna mutu a ça la désir. Toi tu te contrôles pas? Tu te contrôles pas? Moutuna mutu a ça obo senga nzoto na to pe binama nzoto ne zo. Ça ma kama nzoto na mais konnu ngati. Alors, qui nzoto na nge senke na bimana ke tamba mutuna. Là la connaisse ko la au Kendaki. Na mela na lango na bina mabina bo soto. Talikanga. Guy, on a droit au contrôle. Et puis tu te moques de moi. Au ruiné Vinanga, puis tu te moques de moi. C'est que moi je. N'a pas sali au sali. N'a pas sali au sali. Darling, c'est parce que na banda qui n'a yo. Vous comprenez? C'était trop. Ok. Au coup de mon secrétaire. Au coup de ma vierge. Et mes amis solo. Avant yo na banda. Et Zaki solo. Et Zaki solo. Ok man. Mais il on met comme balle le couteau. On met comme balle le couteau. C'est quoi ça? Qui m'a moi. C'est que Nazaki délicieux. Où tu vas? Dis-moi où tu viens d'où. Ne blague pas avec moi, je te dis. Ne me donne pas derrière en tout cas. J'en ai plus besoin. Gingombe. Darling Yaouti et pas ex naïe. Tout d'abord parce que non, tu n'es pas ex nanga. Et en tout cas, ma kamba salinga. Je te jure. Et ça qui est vraiment spécial. C'est vrai. Donc Guy, c'est un homme incapable. Oyo azako koka ko satisfaire Darling ti. Et Darling m'a tout le cola messa. Darling a tout le cassate, non tout le cola messa repas spécial. Et bon ndena sepeli, ndena tonzi. Ah mais je te jure, ça qui est tellement bon hein. Si c'est tais-toi. Mais Darling, c'est comme ça que tu me remercies? Non, regarde-moi. C'est comme ça que tu me remercies? Ah bon? Je n'ai pas besoin de toi. N'attendez tellement que... Et non. Ah. Banzungwa kala et nambaka ba soupa bien. Après tout, moi, il faut que Nzungwa kala. To kokola ni na mdel moko. Oka benako to sasani de ko sasana. Engundelo kakape mbonda de to binya ngonga na ye. Hey! Nzungwa kala zara bien secret. Merci beaucoup. Na tonzine na boy. Na zui pour ça une semaine. Non, c'est quoi la mono gagnenga?
Merci. Mais yeka boy. Oh salingai. Okofuta ngo tôt ou tard. Darling, tu as semé de troubles dans mon foyer. Qui moi? Lelo oyo, moi c'est nanga Cardozo akufa. Et yo ozo futa nga yango yo. Lobby to lobby kuna. Mets ça dans ta tête. Tu vas le payer ici. Les hommes sont des menteurs. Il n'a qu'à un message kili kili. Ba voice mbali me sortir de là yo. Moi je peux supporter ça. Oh je futa nga yango yo. Et ça non. Tu me compares à ton ex. Oboyanga te points. Tu vois cette maison? Regarde-moi. Ne me touche Attends. pas. Ngate mna boma Cardozo. Yo te boma été. Tellement infidèle, tellement d'accord. Aujourd'hui, on peut faire une leçon morale. Les autres, on peut faire une leçon morale. On sait que Cardozo a koufa. Autant d'informations que tu as coulé sur ma pécana ngate. Non, non, boyango. Ok? Mobile ma bé. Et je te jure que l'on n'a pas quoi sur nos bima. On a rendez-vous. Na ex na mususu. You know yo kite. Oko yoka. Eh bah, tu rôles là, en tant que moi, c'est un peu ça. Je suis ton ami. Attends, yo. Non, non, je t'ai posé une question. Je suis ton ami. Non, 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 mais tu es une. Moi, c'est un d'accord. Que ce soit la toute dernière fois que tu me parles. Je t'ai dit que ce soit la toute dernière fois que tu me parles sur ce ton. Moi, je suis loin d'être ton ami. Ok? Ce n'est pas moi qui ai donné cette horaire. Maman, il y a mon café bima kende. Est-ce qu'on t'a lu? Ça, c'est pas mon problème. Sur lequel on était au beau pour l'homme. Des fois, je me mêle. Hein, frère? Ça, ce n'est pas ma maison. Toi non plus. Oui. Et puis on va nous soumettre en bas dans le Non, 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 non. Ce n'est pas ma maison et toi, tu n'es pas mon mari. Mais dans le son, on ça la parole. Ah ouais, tout ça, la tout. Donc tu vas respecter ça. Tu vas aller au marché, au Sombi Bilo, pour ir à Hollande. Moi, je ne suis pas ta boniche. Ok? Nazana teka na salanda. Mais maman, il dit na lamba, na soka bilamba, osam liboma mtu. Quand maman ça rose moi moi c'est yo moni ben nous sur ba pour aller bloquer la bonne. Toi tu n'es pas ma maman. Et puis tu peux pas me faire la morale. Je te rappelle que tu es mon petit frère. Tu es mon frère et mon petit frère. Tu peux prendre l'argent pour aller au marché. Je ne peux pas. C'est pas mon tour. Non, qu'elle n'était pas papa. Oui, ça tourne. Ça ne peut pas. Non, Alfred. Au pire ma kanda Alfred. N'aime pas au pire ma kanda. Oh les femmes. Et on m'a dit que tout n'a yo. Ton tour. Mais je m'en fous. C'est pas moi qui t'ai donné cet argent. Quel est où est? C'est quoi ça? Maman, comment tu peux me poser un endroit pour la calle pour qu'on ait niao? Bana ya maman moko bana papa moko bazana tout monter. Maintenant j'ai ça mon côté à ma voisine. Et l'on y voyait que ça va voisin. Donc moi je prends mon temps d'aller à l'église. Vous êtes là pour faire du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est simple. Là, moi la moi c'est soit que où était. Et qui t'a dit que moi mon bail à travailler? Qui t'a dit que moi mon bail à côté de la cuisine? Vraiment. Quand moi je t'ai donné l'argent, je ne savais pas que tu es moi la mobile. Qui mobile n'a pas. Non. Comment tu peux faire des choses pareilles? Vous êtes là pour discuter tout le temps. Et toi aussi. Et ça me bat. Hey, moi je te parle. Tu es une femme. Tu es une femme. Bâtis-toi pour ta maison demain. Bon, quand on dit sa vie là, tu dois commencer ça ici. Suis lui. Il n'arrive pas à le faire. Toi, tu le fais à sa place. Tu es sa sœur. Tu fais ok, donne-moi l'argent. Maman. Et donne-moi l'argent. Donne. Ok. Maman. À la maison, vous trouvez faire des discussions pour manger. Moi, je vais aller manger. Allez, vous allez rester comme ça. Maman. Maman. Là, c'est ok, non, le solution. Non, maman. Oh, nous amis, là. Bon, non, maman, botenga pour le sel comme ça là. Peu importe, mais. Il y a pas de sel comme ça là. Non, non, tu veux une solution. Quand maman, c'est bon, on trouve une solution. Si on te dit non, tout
Je vais dire sérieusement. Non, plutôt ma bête. Continue au monde. Je vais dire franchement, je vais te frapper sérieusement. C'est pas chez toi. De quel droit vous avez moi garanti pas moi le pan. Na personne ne dit ça wana. Yo le monde nous niveau oh darling. C'est comme ça que tu me fais toi. Hein? Et moi ça mouibi. Donc on se et sucre maintenant c'est comme ça que tu me traites. On va voir ça. On s'appelle professionnel. Yo fais un moïbi yo. Moi je confesse ça. Na personne confiance. Na mutu na si fufu na fufu na tonga foueteba. Yo bien monter na ndako moto tsaka na 1 mois garantie. Boye bien monter. Il te consomme garantie. Je offre un banc à l'autre. Et moi, dis-moi pourquoi tu as pris ça. Donc, on a escrotte. Hein? Na professionnel ou quoi, yotin? Yo za pro na mamba des doigts. Eh, Guy, yo se comprendre nga ba nga na moyibi. Pour nous on buzo ba mu pour batu Guy. O mani ndako lo ko so futa ngote. Yo na kena ya soni mama Bayres. To panzana c'est mieux mutu amta sa chemin na yé pour que mwanza mo rezo simba na osute Guy tu n'as rien, tu n'as absolument rien. Oza suna musalate mbongo li sute ozo promettre sute avenir no kutuko eza sute Guy siko ça ne sert à quoi ya ko vanda ngana yo na vanda kana on a ça no route ensemble na ndeni yo kanga siko na mo sa souffrance te ozo panzana oui nazali mobile na otika la mobile yo moko yebi. Na moi si na utika moi si on verra babeta gazon na moi c'était pour ngam na mémoire 9 mois na libumu c'est mettre panzana Guy ou comme inutile na société on se promettre sauter et Torotala na ce qui vient j'accepte de souffrir. Je paye. Attention à Simananga, il va te étrangler. Non, il est comme ça là. Attention, ça qui est comme ça. Non, na Simba oti. Non, na Simba oti. Attention ni. Est-ce que on sauter na kingo. Attention ni. Attention. Na ketelengana. Mais na ketelengana na vie na ngai. Mais pour na bolam on a salaki. Na otelengana. Tu me payes à monnaie de singe. Ah, l'ongwela ngapuna. J'ai perdu ma femme. Monnaie de fiante. J'ai perdu ma légale femme. Ça va monnaie de singe. Hein? Mais pour la bilokota lokota. Moi c'est mon polo. Moi c'est mon polo. Moi c'est na bokungu ikela. Na ndumba lokwa ba mama leki na ngai. Tuketu na mama biso. Papa biso so na wenza sengli sekli so ki sengwenzi sekli. Kelo tuna yeti. Eh, nako msa mpepela nga ada na nga vandi kuna ada jete. Nakezika na nga moto tena yambela ada na nga. Eh, non, ada non. Petit nanga oza courageux. Wana cop nanga ve. Baso ba kitsa nyonso, baso ba vitrine on était na tapis, congélateur, tout ça doit pouvoir tout le monde. Ça fait ba kitsa mutana net combien de. Ce ba le 300 faire un congélateur 200, le tapis à $60. On a besoin parler chez lui. Petit nanga moni basi, ko le korabasi, ko linga basi bilingela ti. Moi ça ko ruiner vie na yo. Moi ça ko mayo. Je me dis que ça n'a mais ça rien. Et ça rien petit. Parce que bah quitte on appelle ça bah que c'est bah ça c'est un cause on va quitter on a mais faut que on a que non il faut tirer na quelque chose. Zouama. 300 il faut 300 la pour 50 bien 50. Aux 100 il faut payer 20 80. Ya moi na 60 on a 40 je suis 20. Na beta mo ve kasi ko ka to kabona na beta mo boye. Na ko tsana bouger na ba pivo na nga mususu o ba ko soma ba pivo wana.
Ça d'ailleurs c'est pour la dernière semaine au bout, on s'est payé ça, on vient de quand les cas, papa, attendez ça 50 zuka. Quand j'ai entendu descendre, ça c'est 4 mon ami. Je suis à 180, 30 on a dit ça 50. Mais on a mis au moins en soit, mais je peux pas te l'en apprendre. On a ça, on est à mon ah, parce que nous avons mis, on a la même chose zuka bon. Donc, si ça demande si lobby, on garde lobby comme c'est pour garantir déjà si l'immense pas que la Zimbo a garanti. motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Oui, entrez. Alléluia. Bonjour maman. Bonjour. Chose. La pousse non? Makombo na mambweni. Nasala misali pa bato. Okotaki awa soki bilambe eza na kosukola ata basani mpe na kosukola futinga mbongo opesinga mpe te eloko yabonani liboso na banda osali pa mongomo liboso oyo eza likongo kota noir nkongo elandiki awa nasukola bilamba kuna mpe na kei ayebisinga nazonga lobi lobi na ye azali te lelo mpe na ye bakangi kadela ayebeta awa elobi outi mboka mpe mama nazalaka nde na mboka nayaki awa na kinshasa epa tata mwasi na nga azalaka wapi aza na masina na petro congo kota rai nazalaki ovanda na bango mama makambo alakosala naovanda kutu na bala Non, attends chérie, parce que tu remontes comme à 17h. Depuis hier, j'ai pas compris dans mon valise dans Katiwana. Est-ce que je peux me comprendre? Valise, c'est ça, ligne. Ah ouais? Mais n'est pas comme balle nanga. N'a pas traumatisé par biso. Papa na maman mais tu penses que papa retrouve normal en CPN? Bango maman normal na kimi makele les chéris. Makele la wana epesa nga traumatisme. Papa koto suka zwinga, mama kuna tombolinga. Papa koto na ebiso na ebité na suka rapi. Moi c'est na mobile même moral. Mais selon les principes dans un dîner Valérie, tu devrais au moins attendre. Est-ce que baye binga? Est-ce que baye binga non? Naza mo sai bosote bibo yibo après. Amour na biso des essentiels et on des au compter. Chérie, côté la monique n'a insécurité, na linga mité, au lieu que perdre un gars, yoko to lo CP là que non na zuna nga mwasi. Moi je te demandais non, on va accepter la volonté. Moi je suis un homme d'aventure. Coutume c'est accepter, la parole de Dieu aussi c'est à respecter. On doit passer non. Être un pasteur et l'accepter aux Anzela Nzambe, s'il vous plaît. À combien de fois on a la sengayo, na mona ba parents no boya. Mais bébé... Tu devais au moins... Oui. Où est-ce sage? Il y en a mon famille. Et après venir. C'est que Benganinga bébé... Non, ne me dis pas ça. Bon, soit les Cambodgiens, les lots. Bon, il y a maintenant la famille, le quoi, ni. Quel Cambo? Pourquoi c'est la crise? Attends... Mais l'hôpital, les alliés, chérie. C'est ce que ça grave. On va demander la présence de ta famille.
Mais ça parce que fait quoi? Bamoni va découvrir un moment où il y a une salle d'urgence. Bébé, tu qui je suis, qui suis-je? Mais mais on doit... Est-ce que tu me comprends moi? Tu m'aimes vraiment? Sauve vraiment Linganga pour notre amour. Pour que tu sauves Bolingana. Est-ce que tu as que mes parents vont t'attendre et on a qu'à pour 16 heures? On pouvait se voir même chaque jour 1 heure. Non. Ils ont obligation de priorité, chérie. Non, on va satisfaire les devoirs. Et on a besoin il faut que dispo. Chérie, ne s'en te poigne. Oh, mais non. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est que moi, si je suis ne cherche pas de incompréhension. Mais oui, moi je suis là dans ma maison. Passe-moi les numéros, je vais appeler tes parents. Non. Mais mes parents je te jure. Et bon, quand mobali asa civilisé, moi ça t'a on peut comprendre. Net mboka ba maman nga ba mongo bazala toujours ba senzi. Taka mongo la bibloko na nzungu. Mais ensuite sanya bois qui mpanja préférer aller na likasa, chose grave. Mboka maman nga marisha taka bololé comme on est bololé. Darling. J'ai compris. Comme conseil. Ba tribu, ba origine, ils en ndenge o nzamba qui est là. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Colère à l'Ikassa, c'est l'originalité. Il y a culture, il y a bantou. Avant, je t'apprends que ça les a ratés dans mon kili. Parce que réellement, au bino bolamba lelo, bateau ya kala. Baba kolamba te. Bazaka na kib magité, bazaki na bilono so bocha chakana te. Mais ngana yebi ke bato même papa botanga aya na témoignage que maman na yeba kolamba makasi. Na mi tuni tomate aline zanze utaka wapi. Ezalaka te. Le culture, c'est à nous les Africains. Même les Européens, la culture na bango. Les origines, ce n'est pas à négliger. Longola langage ko benga basenzi. Tribu on zamba pesi na mokiyo benga basenzi. Tu es malade? Je te permets pas. C'est qu'un jour que ton appelle à biso, il y a maman nanga za baluba, le big balo za salité, balé ka chibo abo, balé ka tout. Chubela. Chubela. C'est une viande. Mais on va kamundele a par-ci par-là, c'est on appelle na liango. Tango liaka ngo blabe. Chérie, Chubela. Nzola chilapwe. Écoutez, mutu moko ta botama na mokilo akuta, nzambe avandi ala ti chemise a pemba esi bango, liande ke liane tout, c'est l'histoire. Alors, il y a Banyama Moussou, il y a l'équipe Goumingi. Tout au corbeau. On va venir dans le Loingue. S'il te plaît, moi je dois parler avec toi. Je te laisse une personne. Bon, après une semaine, maman, tu mutabota ngai avant d'accord. Donc nazomona te papa, pourquoi est-ce que mabenanga okotika na motema ti na niveau limbisa mwana oti mutabota ngai za yo papa mutu mususu te. Et puis nazomona sika motenga azwa décision que yo vanda kino na bina kota papa te ya yo mukondo lingai na bima na moki. Donc papa ce que tenir que ngala bima ndako na yo c'est que donc au sepeli que ozwanga ozungsana nzoto nao comme ça osanga on ata mutu mususu. Donc ngana on vanda awa on escroc indete na escroc était na perda moi si na linga elima tukabana ayibanga basala nyoso donc naza na koti ba prison donc eza problème était nazongi pa na biso sikoyo ndimi ke ngai mutu na butayo wana nyoso eza kulanda yo za dibabi pambate olingi ba kole baloba matoyi le kaka mutute mais ya yo matoyi le kaka mutu tato ya butiyo sokwata ku pekisonsila nzambe yase izadi te kaka oyo kila nzambe oyo dikolo sako kutosa tato ya butiyo soki nzambe atinda kake mwana buta madantutu ya mutu ayiba kibieke force wana izali yanga yinzambe dikolo yangwana asala kinyos obutama na famille yangai mais moi no botami
na badedi yo mwasi tous les makambo yo ngala ko yebisa yo za ko moda nga papier hygiénique ko to ezala bien odingi ko to sangaite omoni ngai ke fois la ya papa pamba to ko mamunene ko mala mbongo ngatata iloko te suka nango nzambe alubaka soko za kunyokola tata na yo azali nzambe ya se omoni ngai ko kutane na na lobi omoni ngai ko kutane nango siko yo pese ngarezo nazongi papa ndi nazongi boye nabunda siko poto toyebani tokotoma bandako na espace vertical merci tobunda isidi naobunda olandelake mwasi munene sokwa disaka yo ngai sokwa disaka yo nini ngasa ko yeba oh kuna nyonso na tata notala bafoto pena kino notala bafoto dalinga nikikatozo na nini lelo kanisi okanisi ngala mama na bino akufi na tikali kutwa mwasi mosusu te pour ko lande dikolo ngate non sembela kutu nzambe bon alpha progis alpha progis yo pese nazongi pa papa biso alpha progis attention bolinga za mosali na osala attention bina bono sukula bino basali na bosukula bino basali le pouvoir que naze ndaka papa na ngai to ka baka musala ka dio bando to ka basala na bilamba joka papa na bienga ni yote hambate nzambi alobi soki babeti yo zongisa mais yoka ngai yoka pona azar pona nataka kuluba bona na bebe na bandeko na basi pour la darling malembe yoka na limbisi yo karuza ozadi mwana oyo bimene mukongo na ngai wana nyotse salaki yo esengo ya mbongo la fiele ya mukili ava podi da teki babia nyoto nga bon soki na limbisi yo te et pas ya seigneur ngala combien de sous ava podi da teki kupesa nga société kupesa nga société nina okado zote nina okado zote ngala limbisi oh bino je pense que nous autres je veux que vous allez pas nous des ala toujours. Je pense que pour mon présence c'est à la fête en là. Je vais vous les présenter. Comment on a eu Mambweni. Comment? Mambweni. Mambweni? Oui. C'est bizarre comme prénom. Elle est de quelle tribu? De bas pour moi. Mambweni a chanté. Elle est ma, on le bas qu'il est ma. Elle est maman. Mambweni a chanté. Tu l'as bien venu. Tu es un bio, hein? Merci. Donc, à partir de l'eau, on va aller dans akubanda koyede bino na kolamba oyebi na linga biloko amoka bon elle est là je pense qu'il y a bien on va lambela bino pour à chaque temps vous discuter na likambo maintenant il faut prendre le temps de la prière donc à besoin na mutazo skiper makamba cuisine bino il faut bozala je préfère tout le temps na ngomba tu réveilles les soirs tu manges tu pries tu dors ok oui maman. Donc, Mambweni, maman. Excuse-moi, elle a facilité ma combo. Déjà, c'est ma fille. Déjà, Louise là, c'est Fred. Comme on les a Alfred, mais elle a toujours Fred. Donc, c'est ma fille préférée. Maman, toi, tu es ma princesse adorée. Non, ne me parle pas. Ça a toujours été comme ça, maman. Ouais, il y a toujours l'injustice. J'ai dit qui est ma princesse préférée, ma princesse adorée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? La beauté de sa maman. Voilà, ce sont mes deux enfants. Bazara n'a pas compté. Papa le seul papa au petit Jésus-Christ de Nazareth. Yende papa na biso. Alors, na yamiyo na motema omoni. Mais ndako na ngai ezali ndako ya tempelo ya Jésus-Christ. Osambela wapi? Osambela wapi? Donc asambela avec qui il n'y a pas de problème. Donc la kisayo nzambe na bono nzambe oyo ayebi posa ya motema ya moto. Nzambe oyo asala yo. Ye wana nde biso tokola kisayo. Alors oza la bienvenue.
na libota na ngai toyambi yo nzambe akompanye yo na makambo na yo nyonso nzambe azala elongo na yo tokolakisa yo combien nzambe wana aza malamu parce que la vie à moto c'est la connexion avec Dieu soko ozaka na connexion na nzambe omona makambo nyonso ezokende na pete. Il s'agit seulement des connexions. Amen. La connexion avec Jésus-Christ. Oui, maman, ça tombe bien parce que le quoi mercredi, donc, mon bateau qui est non. Alors qu'il va s'occuper de la maison. Toi, je ne t'ai pas. Il y a le gars de compagnon. Je te parle pas, tu es là pour ça. Tu peux aussi pas ça. Je ne veux pas ça, je ne veux pas de discussion inutile. Parce que quand il y a des discussions inutiles, c'est là où le diable entre. Je vous ai déjà interdit. Il faut écouter. Cet esprit a la posaya. Esprit a la discussion, ils ont mis dans ma coloté parce qu'ils ont une distraction. Elle est déjà une grande. Je t'ai dit tais-toi. Moi je suis pas ton ami. Oh, quand t'es maman, je t'ai déjà interdit. Quand je te parle, ne m'interromps pas. Déjà, amène-moi. Et toi là, dans ta chambre, quelle est ça de méditation, s'il te plaît? Déjà, on a dit cuisine, on a dit c'est le qu'on est ici que ça a Mambweni. Ça va? Je suis, hein? Je vais te montrer notre maison, la chambre et tout le reste. Non, comprends, c'est ce moment où ma belle maman. Hein? Il faut se séparer, le petit bano à bassi. Maman, ou alors na rabilanga na ya ndunda, a séparer rapport lobi ndunda, le quoi botanga na zoba zoba, et tonda kane langa, et tondi wana ta ozo kata kata bilanga na yo, ozo séparer na mbongo. Maman, qui a ce sonné l'autre? Comment est-ce que nous continuons à vendre à libala où ils ont la sécheresse, désert? Et si mbate maman? Omoninga impe na kuningate atuyoza na sécheresse. Kasi eza beto talaka. Ndio talate mobali oyo azaki na mona. To mpe mobali oyo nazaki na ye kotika ye boye. Na nazaki deja mobali kasi mobali azaki kotanga ka mingi ndenga. Esa ka mwa mpasi kasi oza kuboni oza mositi. Ibanga baba kaka wapi na mbumo yetelate. Soko komi na ndako na yempo otiki mobali wana ngai na moni yango peza mabete mpo oyo wana paza na mosi te il faut la même morale nanga mwana même morale oui kana yo toza morale bobare lishorote ya morale tojo sola bobare lishorote komi na ndako mobali wana mobali wafanda na bandari pona ngi molare bimia te morale même morale chiko dading ojo mema vino ndengini mama ulongwe pa mobali oyo bakangia po oshote opumbuki oke okota lishuzu libare lishuzu saba pesi loyo loko odindi lishuzu pa mobali lishuzu papa na otali sa chance na otali sa chance papa chance batali chango na ndaka libala kendo luka ba marabu Ingrid Betakulo nani mamoya Marijan ozocha mono nere mwasa nesa mandela kombe zakini oui kangana nuno kuno ozo ede mono te ajira ka bemo ba lobi mama uzompate nazo lubana yozo lubakuna nazakuna tata lobi yo nuni deja kala to zotika mukiri mono yokutika ndengi mama nanga yakufa kana mbula nini mpanga ina kufa na mbula nini yo lingora kana ima dading soko moninga na zo termero te pona ringi yo tete na ringi dozana na nzira siko ringini njira nini ngoti ndai via okota mabala ozo mwa chikitoko papa via lelo ba fiba ningi sous souffrance te gia se sune lote gia okoka kozwa soin na ngate bana atika ifona boko na bino ngana mwana okona po bino bobotinga ifona sai na bino bokomi na age mi bange papa, il faut sentir que moi, na biso, to bota ki moi na fleur. Fleur ay hibiscus. Maman. Wazo pesa solo malamu na ndaku na pembeni ba ninga nyoso. Mama fana na mobala bobola te. Na boito, fleur ba hibiscus. Yaba fleur inuna kana moye. Papa hibiscus inuna papa mbati. Inuna kata. Yo fleur copa. Soko bi fleur hibiscus wana na moni mba mako mama tinande fi. 37 ana tata moro ndefu bajoli obe biro. Elo moko. Yango yo mpe na basa damu. Basa na donc bani mama pesa nga mokako soir.
soir kende liboso mo ojonga sima exacte yanga percussion ojo chamo ngai moto na bali mobala ngo na yo joba mama pana ajo simba mama ngo ya moto zana na chimbete mwachi na yo eko sopa na chimbete mwachi no bokanga son bokonzila yo soma chopa biso yo ebamba yo kidi maka ebingai ngai maseki wana josa na miso na mama ngai nakomba yero enu nakatesha ka chatin kwa bona nini yo zina no wer bashala kangu yo yeba mbali tango jo ubandika kushumba bana nde Valeri no bandio kita yo mwachi na misa mwana mpo jo ba kushumba bana yo mama botanga uboya ite utilo bonuni asambe ka ngande adanda uboya ebona ebishona lingaka mama na tofanda ka tika tofanda ebi obino bokoli na okende wa ya mako yebiti ngana ngaka yo omata ka ngani bamususu na tempe na jongi butu yo mwana papa boyete mwana jawa mama boyete mama akoya ko ya yeni ngana ngaka bongo te ngana ko moko papa baya kangai place msho mono swanga teka ezande na mapeko yo yako batali nginga ite bongo ngai ndena falo swanga ndele ngana tingelo katangu yonde boye ngai boye akena ngakasi pona moni bino nzeko zaina makambo mama makambo yo yo zo sala ngala nyangu motasa akalikambo yo kama ina ye jo senga soka mali kambo yo jo sa za pona tena yo sala ngo kasi soka za pona moto mo sala ngo realite biso to sa koli yo jo sa bomo ina papa po yo moni na adate ada mobali omoni mobali atere mokumisi nzambe mama na yete yo aza mobali abana yo ngola mobali ngo okomi kocho jo kunja mbali aza mwana mosi wana oya mosa misisebo bakabe selom aza mobali ngo na libala aza mobali ngamwashi vrai homme bino nyos na bango c'est vrai homme mais oui mobali ya solo ata la bible nde tutala adamu azalaka mobali te ebo azalaka nani adamu azalaki eve azalaki adamu bongo adamu mwasi ezalaki adamu wana repere na sa mobali nde papa mwasi adamu oyo ajaka mbuma namoni age mata eko bato na cerveau amani moto oyo ajaka mbuma ezana ebete la donna mosalo oyelaki awa ebandi naye kaka mpona sunga yo kobanda lelo okodomine awa okorenie likolo ya bato mpe biloko nyonso awa kasi kobosana te esika ozali ezali dangereux sala mosala noki mpe ozonga kobanga eloko te bisika nyonso kozala nakozala na yo elongo nyonso kosala nakopesa yo makasi nalingi nabakisa yo puissance pesanga loboko ya mobali zwa makasi zala ekenge na bandeli koloba esika ozali ezali dangereux
sala mosala oyeli mpe ozonga na lombango. Papa, comment on a Adamo? Non, maman. Ada. Ada? Oui. Tata na beta na Jaiko? Eh, papa. Adamo on a Jalaka Tala kwa Jaiko? Non, peut-être coïncidence, juste la ressemblance. Tata oza monga. Namoni yoro kwa balibinza. Teo ilonga baluba. Papa. Ozomo na rondre te. Asa o bilonga dije miri. Oui, ana kwa balibinza. Masali binza te. Azali binza te? Oza muluba? Ikabota tata. Oza muluba papa? Boye bien, yo zana yo. Ma mère est Luba. Ma mère Luba? Ma mère Luba? Eh! Non? Ma mère est Luba. Comment ma père? Non, mon papa n'est pas Luba. Ma père est qui? Mon père c'est un Angolais. Luba c'est le père. Luba c'est le mère. C'est comme ça. Il y a un moni le joie le rein choco. Joie le rein c'est qui? Le président d'Angola. Maman non, Angolais. Que maman est Luba. Ma père est Angola. Chérie, aidez Bango aussi. Ngana d'autres na Rubenan. Maman, Ah, ok, où? Maman, ça va neka na centre. Non, ça va. Maman, ça a 6, 3, 6. Ngana yeka ka kolamba te. Skan yango na d'autres na foyer, c'est pas foyer wana. Rubemere zani. Maman, aime ça to se comprendre bien. J'allais dire ceci. Maintenant le papa. Maman, Aza congolaise, Muluba 100%. C'est ça. Papa, Aza Ndambo angolais, Ndambo portugais. Ah, você fala português? Non, malheureusement, je me suis pas. Kenda ka Angola kuna yango na yebi posa. Maman no azaka na Angola. Na kwa sidi kando mabako banka. Ba reflaka na lufu. Ngai nazaki ko buta ko mona dikando mabako banka. Afute ngai papa. Na buti asamba ba kuna na Angola. Ngai na buti abena lepa. Na buti na kei abengo na mako. O buti te o mati. Papa, faka zonsa ko mbanda kati. Merci. Na sepel ko mona yo. Kitoko yo mbinga zoro mpe mosi mbinga zoro boye kitoko. Ba pona kaka. Question na me repose. Asa question na me repose. Bwana izalo kwa Beki? L'âme de qui? Bwana mutakufa. Qu'est-ce qu'il y a? Na yambio donc na sepel o ya kaka. Ah. Question na me repose. Sale bebe. Papa baloba bongo te. Sale bebe. Ah, papa bosa papa ja muta français. Nyoso ni bana matangi mingi buti ko sabe ko papa. Yo bana ye sale bebe. Mama bolo balingala pardon. Yo tata boye maramu ngai na yambio. Ngai nano muta yambo na yambio. Ngai te loba biso to yambio. Loba bandile ngala. Kambote tata to yambio. Amoni moto mama yeba na kobe na komona ye ne lungi matama na ye lungi na ye na njoto na ye. Yo za mpenza komona yo za moto mabete. Oza social. Mais papa na ibite shoki ayibisha ko kazala ke pambali moko boy mbali moko apambala pamba papa aparcha papa na ngina ye bobala qui moi non naza célibataire wala banda wo utungishe na ngina mona mubali na ngina mona mbali merci ndenga yo ulakshanga yo oza célibataire oza la concubine. Maman, mais ça m'a dit que c'est une tendresse, c'est ma belle. Papa, on comprend bien. Vous allez comprendre, je suis au bal, vous allez dire Enfin, elle a le kangu. Donc, yo. Amani tata na ngai soka pela jolo babongo za mpona nini. Aujourd'hui ba ngama lo ba pona nini. Non na chili chiku chola na bala to kati ma. Kana moto. Jo butaka na moto. Kende na moto ma moto. Faut famille du monde entier. Eza skanini tata na ngai. Dani. Maman. Maman. Amani mpona ni fela lingi mobali oyo azana na monsite. Mpa mona uti na likambo. Yango wana soko yoza na auti na shaba ba pota déception mo azana na se émotion po mona za akuti
alingi te ata monoko ne eza na okilo te oza na mwasi moko boye ye mpe azalaki na mbanda ede osalaka mabe yango wana omoni tata atuni boyekasi loko olobi te aza azaka na nga mama oyo mobali na nga vi nakotonga vi na nga na ye epa na ye nakotonga vi na nga tika mobali aloba tika mobali aloba tata na ngai bazwi minota mingi likambo te ya tata na ngai. Sur ce, je tenais quand même à vous dire merci. Naza honoré. Lubara. Ah oui. Je tenais quand même à pesa moi secret moko yoke au lieu na tika bino. Mais ye mimi yango pe banda bimaki oya te. Mama. Nzambe. Ta mama na oyo pasula mbongo. Tu as pas su que je suis beaucoup là, papa et papa c'est la papa. Maman, papa et la pesa pas na papa. Yosi bana no da. Ah, nsani papa nsani. Change au câble. Na misa moto nsani. Ya comment ça la fine na ndanga pe fine ngai. O we la mbongo po kanga. Bongo yo jo we ampa kende nango. Mais ngande na simbo na suka no pesa ka pa la binote papa parce qu'on no pesa pas na câble ya basante. Ya juste 4 ngai na juste 4. Hein? Ya papa j'ai un problème te. O lo pesi de ya ça OK. Mate fisa mbota mikolo. Vanda na yo jo après. Mais papa kabaramba ibo so ça. C'est mbala ya dessin. motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Nikisana no
kite. Alléluia. Mitema ya bato, mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato. Bikisa mitema ya bato. Ambate miteme bikite. Bikisana numitema ya ba Kristo. Bikisa mitema ba yenge bene. Bikisana numitema ya ba bato na yo. Pambate miteme bikite. Alléluia. Bikisana numitema. Bikisana numitema. Batela motema na yo esale makambo ya Yesu. Esale la bato mabete. Basusu tozobenga bango bateyi. Baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati. Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi. Ambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango ba profete. Aza kosakola makambo.